Merci Nabino Banso oyo bosomba fidélité pour na kolanda émission Tolo Belamboka Congo na yango bande ko balandi émission Tolo Belamboka Congo na pesi bino mbote seka nyonso ezwami bino petika ete kimi nzombe tata ingela o mabota mabino. Merci encore une fois la babonné na biso vraiment bilo bato bozali ko s'abonner, que Dieu vous bénisse nzambe vraiment abakise la bino pe na bilo bato bozali ko tala émission na biso ko partager ko liker nzambe akokise la bino posa emite malabino bande ko balandi tozali ko na makambo etali etelo la République démocratique du Congo tozali koloba pamba te ezali pasipe mawa bande kolangai o ezali émission de bino ya éveil patriotique ezali esika auto conscientisaka to analysaka ensemble to salaka éveil ya conscience ezali esika auto lobelaka Congo bande kolangai soki totali ete babwa babiso ezali kokele kosala makambo minene à l'étranger soki totali biloko bike bizali na République démocratique du Congo o lelo etomboli bikolo bya bato mosusu kasi na République démocratique du Congo ezali pasipe mawa ata ko bato ba ko sala sambla kasi bandeko totala nanu école oyo na Équateur esali bongo 15 bandeko balandi totala condition nango boni batangaka boni babikaka e bongo tozonga pamba te tozaki bongo na Équateur na province na ngai pona okene kozola bilo bilili oyo botala kasi bongo tozonga Bota la situation à l'école na biso yango. Ndenge école bana baza kotanga école c'est siko 15 ans mobimba. Mais école les bana baza kotanga kana mabeli. Pour école bana na l'état kuna ke l'état ya bi école na kati ya mboka alonga. Mais bota ba école kandi bana baza kotanga. Taba tableau. Taba tableau. Ta likolo ya ndako. Tala manza nzate be comme mbo soki mbula soko enuki. Bana bakovanda wapi? Bana soko bakovanda wapi? Baba bakovana na mabele sokota bakovana bana bakovana na mabele sakana bana bakovana oya te maître ya ko première ne première yeyo maître ya vandi bo bana bakotanga na mabele sokota situation ça na sokota na ça ta situation mabele ta bana bakovana na mabele bana bakotela maka ta maîtresse na ndinga kutana za kutana est-ce que position école ça siko 15 ans nakati na mboka oyo bani na l'état et bien école oyo na territoire biso ingeni ela ko nini za ko salima awo ela ko za ko salima te bon l'état mo siko l'état gouvernement botiki biso wapi bo me ko kanisa biso na sika na no na école na no bo me ko kanisa biso ya mwande ko ale bolojwa alikaki nzela akuti biso siko akuti école nde ya mwa siko aza ko lakisa bino ke bota situation école ya akuti ngona kati mboka ya longo tala de chef d'établissement DP yeyo directeur école tayewana bo DP ozama maloba ko bate on est dans une maloba kaka infrastructure et elle ko déranger biso école ezali école non conventionnée ba créé yango depuis 2010 école ezali bato ba futa maka mais seulement on a difficulté kaka infrastructure ndako bâtiment scolaire okozanga infrastructure ndako zate bon zate baninga motusu bazui ba chance mais ba école ya sima basi bazui bandako mais biso école ya plus de 10 ans lelo maintenant la difficulté kaka infrastructure c'est-à-dire bâtiment scolaire ya malamu zate bon ezate on a difficulté comme ça biso passe na motema pour bana ba utana ba condition mabe. Merci papa de peningo bo mosusu akyo bagisa pona madame mondi amoni kandenge DP alobi boye ya ubakise zate kaka bakanisa biso na école oyo eumeli siko totanga na condition mabe bana bazamike bana premier deuxième et sixième baebi kokoma bakomaka na mabele na njoto na bango mongate ba ya pipitre ya kitoko na batima pe totanga condition malamu nde baninga pe batanga na ville to pesa pe bate ya ka ndenge moko na baninga bongo ekeseni ndenge nini ke baninga tanga na condition ya kitoko biso pe totanga na condition ya mabe bobongise ya biso kanisa biso nano école ebonga bongo to tanga net baninga batanga. Merci madame Léo. Tala ba tableau ya école yango toza kotamba na école uniyoka toza kotamba to na balabala avec situation école donc école benza pa na biso école oyo benza donc toza ko pesa biso sonne intégré
pe esali mikolo mbula ebele bon est-ce que gouvernement yango ya biso eza ndenge nini pe puta richesse toza na richesse moko munene na kati ya pays na biso bon richesse yango eza kokende wapi bon biso moko toza kobikela na marque ya ndenge oyo situation ya ndenge oyo situation ya ndenge oyo situation ya ndenge oyo moko kotala bana nde baza kotanga tabango oyo tabana nde baza kotanga tabango wana na mabele tala bango oyo taba tableau yango oyo bana baza kotanga na situation mama mabe yango wana tosali biso bana gouvernement bokanisa biso na esika oyo nano oyo ekole oyo toza kotangisa bango bazala biso bato baza koba bato minene mais na eta ndenge oyo le mosusu ekozala malamu te na kati na lobiko na bana ya babana wana yango wana sikoyo tosali biso na gouvernement ke bomeka kotalela biso na esika oyo bana mosusu bakotangisa bango wana le mosusu akoyaki anga ya mokonzi abongisa mboka Lève bana mususu atangi te pe akomi kuluna na kati ya mboka akomi assassin akomi voleur à partir de la chose qui atanga glace te yango siko pot kanisa biso na siko na botala na situation banda ko na lakana kutu tala école ka banda tala ndako omoni ndako tala ndako wana est-ce que juste les andini tala ndako tala parce que je polele école officielle de ibani tena tala moi ni siko donc moyen ya ko ba susu ezate donc toza ko tela bino ka ko lepa na bino bomeka ko sunga biso nyaso ke ezatala ba tol ezatala ba ban mais si monsieur le bolojwa apesa biso na mababa wa atali école apesa na mababa mais si ba eza moke bana to ina fait de 200 quelques élèves bon ba kotanga siko ndingi na situation ningo yango na siko tota mbazo ko la ndako ya ndele bachaka moto te na école mais seulement ceux qui te témoignent de l'ango après 1 an 2 ans détruit soit na bambula na bamboy et ou melakate ngombe sur place ba ko bebisa ba bato salaka ngombe ba bebisaka donc moyen te era ko makasi na école na biso yo kaka problème ya infrastructure ça dit bâtiment scolaire na ba bon na tableau biloko na ndeko ko pesa biso passe na monter mapo bano amika mika po ba ko bien il faut passer na ba pupitre. Ok, merci papa DP. Bon maître pour na bon ndeni na makambo école. Pour na ngai na makambo école na monika ki gouvernement mikaka ko kanisa biso. Kwa oyo tozo préparer ba venir ba na biso ba leki biso. Kwa isika bazar ba infirmier bazali ba directeur bazali ba enseignant bazali pour biso kwa totelemi awa. Bazali yango ana soki bazo so matière malamu te bazo ba na pe bien te bakonza pe na mayele te yango ana osenga na gouvernement ka ameka kokanisa biso ki abongisela biso pour avenir ya bana na biso pezala malamu. Merci maître Léo bino mo be botande ko sezali na kambo ki école ni bomo eza kukosa te bana ngwana ba otanga mais tala ndenge tableau na bango eza bon maître 5e au moins ndeni na makambo école na maître 5e na moni pour yo ko na RDC kozana na éducation nationale pona nini différence ba école mosusu ezaka na bato ba école mosusu ezaka ya ndele yango to senga kana gouvernement ameka kokanisa biso tout pas tozaka bato ya pays moko ba obi peuple uni indispensable tokoki kokabwana te tokangama maboko po totombo ya gouvernement tosenga na gouvernement akanisa mpe biso koto mpona ekole nyonso ekole na biso awa etungisi biso sikambula jomi na mitano bandeko balandi wana tozalaki bongo la province ya Équateur pamba te balobi la charité bien ordonnée commence par soi-même tozali kotambola na ba province na biso pamba te kokele koluka nini ezali kosalama bandeko na ngai bakulaka ye bakulaka mwali boni José Makila osali libu boni na Kabila lelo pela Félix bozaka ngumba bilo bakizobazoba bosenza kelenge te bolingi lesika tu bebo zala babamba bino ko bamba yango basengi bilo ba 100,000 na lobi ebwali ebele babemba gombe ba équatorienne boali ebele natanga ndebele baombekane bapapi koko apesa tala te boali ebele
ebele équatorien. Mais boni lokondo tatoma. Bon tala boko zabe si makabila nganga dala sima ya Félix Pebile bokomi. Kasi bote l'Équateur ndenge zopola. École wana sali 15 ans. Mokolo wa mpombo. Beko iba nepoka Mobutu bolei. Na kabila bolei. Lelo pe la Félix bolingi bolia. Kembe ya dondo sanguinaire. Oyo ko kosela Mobutu makambo moyibi mosu monene. Équateur yango na ko polate. Ba mama na yo auti kunati. Équateur eko pola tata la onde seka mosusu mais mama aboti onge. Équateur yango na ko pola te. Ata ko bola ba métissage yango mais makila na bino pe ya Équateur ya la katiti. Makila na bino pe mwandambo ata 25% ou 30 eza pe Équateur. Boli ebele ba ressortissant ya Équateur. Bande koto talaka. Soki to yokani lituka to bomisi bamboka la biso kozala malamu sonya boye kozala te province Équateur. Yango nde eza province ya Yambo banda la richesse. Ba caoutchouc pondelo bakata katanga bacha maboko be etonga katanga Équateur te. Ba caoutchouc biloko mindele bako kelozwa ba bomela biso bakanza kokata maboko bampaka na misala na province wana. Kasi ta l'école ya 15 ans yali na bante c'est quoi na tuni 1 mois 2 mois 3 mois c'est quoi bakambe yango to lebia to kanga wili bakongate wili bakonga moyibi wili bakonga to libe kole na ko négliger ba école bato mususu ya yebo beaucoup to bomona ki ngoko na bongisa kite bongo ko bongisa bato ya to ko balikambo etelo pamba te soki mwana zumo etandisele ya malamu te eloko moko ekozala te bande ko na ngai botala bitelo ya bana ya première ti 6e kaka na Équateur bande ko pona lobaki na keno na kundu la province Équateur po bo retour nga yo ko bebele la province de lokoneza ina bandi ko bindo la Équateur po tango na ko simba ya bino motolo balanga te tango na ko kota la banda kwa bino bo bateke yo lo bakaka bote na zongi na Équateur na kenda ki ko zobilini po la tali sebilo mo sala mabe o bakambeye ko ba ko sala siko Félix aye ko landaka lo lenge wana po sali 15 ans ezaki na époque à Félix était Félix ezaka la 2 ans mais Félix ayeyi ko boma olie ya sunga Félix ayeyi ko boma alobi ngai nazwi chege chance eloko pamba na ye ko boma ponga pe nazwa bingo oyo anga na bonga mais nzambe alalaka te onkelaki olofela bapomoli ye kolakisa identité na ye bokoyeba yango noseya di Congo pasi mpe mawa bino mpe mibali botalaka histoire ya Congo eza mabe bamama bakosaka bana me batata oyo yande lubela la République démocratique du Congo bakosi mwana ya tata mwana ya mama babindeli babito koma histoire pour ça la sonité la famille siko bana bino bobombaki bango ya malédiction bongo tala ndenge babebisi nation pomola mwana utala libota oyebi ke mwana oyo aza ya ngai te mwana oyo mwasi asalinga manœuvre mwana oyo mobali asalinga manœuvre bopomola siko identité oyo eza catastrophe mais lokola biso toaleba yebola mbindo tokoloba yango océan de la presse dénonce les insanités je dis tout ce que les gens disent tout bas po boyebaka mutu ya mabe ya République démocratique du Congo euti no na bandako na bango mbeba ti libanda totala lolenge kani eya koleka na Équateur na école oyo epesi pasi pe mawa botala bitelo na bango ndenge nini bautaki bisika ya bien na bisiko bautaki ngai pe na sina leka esika wana mais lokola école ezalaki nde kofutela kodefa babengani école de Congo efutela kala bandako ya bato Régie des eaux et bandé ko futela ndako ya bato SNEL efutela kala lopango ya bato mais comment bambongo beleli babakala mboka bako kokate botala siko babengani école wana na souci ya bana fo batanga botala ndenge nini école eko vivre et bongo tozonga la biso pour le lobaki na kolakisa bino province Équateur pe na ko démontrer bino ka moke identité vraie ya moto akokamba bino kabuya tokene bongo to selesa Mbote papa okoyoko se présenter. Merci, ngai enseignant José Boteloko. Enseignant à niveau ni? Enseignant à niveau 1.
Ah, troisième, première primaire. Deuxième primaire année. Deuxième primaire, ok. Oh, combien d'école ni? Kombo epe Bokamba. Bokamba, toi, na mboka ni? Mboka Mbandaka, na ville ya Mbandaka. Na ville ya Mbandaka. Ok. Bon, école bosala yango quand? École ebandi na 2009. 2009. Ok. Mais ah, vous s'est installé depuis quand? Ah, tu es installé depuis mois de septembre. Septembre. Place bonne ko teng sali bosso za ki wapi? Tuzalaki kana nsukuzel mais mokolo pango abimisi biso. Ah, ok. Yango boye ko s'installer. Yango ana tu ko s'installer awa. Siko. Sika tofandi ba condition nyonso ezali mabe. Ba condition ya ndako ezali mabe. Condition ya bana kufanda ezali mabe. Batima ba nyonso ezali mabe. Yango wana toyeko se prendre toyeko lela sikoyo ba bongisela biso ndako e bana bafanda kitoko to préparer avenir éducation ya bana ezala kitoko condition ya kutanga ya kufanda to préparer avenir ya bana. Sikoyo école eza nani? École o eza ya l'État. Ah, école publique. Eza école publique ya l'État. Ah, ok. Donc boza na arrêté où ils a créé école. École arrêté Izali depuis ministre Markel Mwangu. Ah, ministre Markel Mwangu nda créé qui 2009. 2009. Ok. Mais pas ça créé qui kuna boza epé ko futela. Tozali ko futela. Anda ko pela bâtiment en dur. Ya bâtiment ya en dur. Bon babengani biso toye ao. Boyawa, ça fait depuis année bandi. Depuis année bandi toyeya. Boza na combien d'enseignants? Boza na 7 enseignants. Combien de classes? 7 classes. Okoyo kolakisa biso? Na koyo kolakisa biso. À partir de première, toké classe. Merci. Lakisa biso première année. Année yango. Ça la première année yango. Ah, au première. Première yango. Mbote maman Molakis. Ah, bonjour papa. Oh, première année primaire. Première yango. Bonjour les amis. Bonjour. Comment vous allez? Ok, Tokei deuxième étape. Merci madame. Oh, deuxième primaire. Deuxième primaire yango. Bonjour madame. Bonjour honorable. Bonjour les amis. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Ok. Troisième primaire. Bonjour messieurs. Bonjour les amis. Comment ça va? Ça va bien. Ok. Quatrième primaire yango. Ah, quatrième primaire. Bonjour messieurs. Bonjour messieurs. Ok, merci en tout cas. C'est la quatrième année primaire. La cinquième et la sixième, nous allons mélanger comme les bâtiments. Ah ok, cinquième et sixième. Ceux qui vont présenter... Bande kolanga la bandi bomoni muto expliquer. Place école ezalaki na ndenge ba bengali bango. Boboyi bisanga e gouvernement congolaise. Est-ce que penza yo kaka soni? Parce pourquoi ba cause la ba démissionnaire té? Et nous connait les sala kabiso ba africain to démissionnaka té. Pas biloko to ko la tsabino boye. Soki penza Félix aza moto penza akoloba té na sena tokoli pe le kunde na démissionner nanga. Pamba té o ezali soni na ko sa yelo côté. 2 à jour pour jour. Si ko atamba na be bazui gratuité yango. Boye bisanga pa matière yo kota. Ezali passé. Bana ya be ba ko sala tena fait. Basali tena fait pe balongi. Ba école ndenge wana. Boko mona molakisa ko lakisa ka pa lakisa. Mais est-ce que bana wana va ba ko tanga malamu? Ezali passé pe mawa. Bande ko langai. Soki moto ako sala malamu to soutenir ye. Nyoso na yebisa kabilo Congo eza na besoin ya guerre. Congo eza na besoin te to lobaka. Congo to ça na besoin
to sala pe makambo ekomona na po biloko boyesila na lobi na province Équateur ba ezali na province Équateur or ezali na province Équateur ba biloko kitoko ezali to ali na biloko ebele ba ko kata nzete ba ko teka kasi bato ba ko kokota to ana zelo to ana sima eloko nini kozanga poete bato batonga ba ekolo wana bana pe batanga malamu wani ali na mbandaka na kati ya mbandaka ekolo bomoni wana ali na mbandaka bosiko yemisanga ya mbandaka eza boye bongo ya lolanga boseki yango bokoseka yango ndene ekolo wana bato bavai na mbandaka na maluku ya boye pe ezali la capitale sikoyo mosala Félix ya nini est-ce que Félix aza digne ya kotambolaka na baprovince atalaka makambo elekaka est-ce que Félix azoyoka pasi to Félix aye kotokola pourquoi ezosala mabongo tata bombaki makambo la motema papa kufi na makambo ebele bandeko na nga papa bombaki makambo ebele na motema oh balobi mbombalila ko botema sanduku mama ajawa nyango angoya ba musulman na ngai anita babe ifo kuyo moto bakulaka ngamo bole bilela bole bileka boko lia mbongo Péditero la province abino pe boyaka ngumba minene la largeur nyoso mona moto monene na largeur otaka moto tali bobe o loko monene nzoto mpaka ebo kitalo besu na nyama bosala keloko tebe koliaka makila komelaka sikoyo boki pe kosala association la babano identité ya lite yango moni baboyaka ADN tango tolobi tosalisa kabila ADN na bandeko na ye bango baboyi mpo bayebi mpe bali banationalité dukoze na mabota bango likambo likobeta mpoke mikolo mezali koya na identité ebongo topomola les vrais assassins ya fait Tshisekedi ya Mulumba babomaki ye pourquoi parce que motema na ye sukaki akoma ekoloba la panza na loba na lingi la tika bana nga na ligne nde bakangie monoko pe ko boma e boko e bayango aboza la scotché branché to tombela mona mboka ale bolojwa matondo pamba te na pasi na kozanga na souci ya komona bitelo bizali malamu te pe mona mboka ayebaki penza kokende lisusu kotika pe boyo kambela oyo babetaki na nzela ya Océan de la presse congolaise et comme la bino bongo awande tokosukisa na biso émission ya mokolo mwa lelo pamba te nkande zali pe na lingi na panza oyo juna jala na loba soki bolingi na loba soki bolingi na loba na panza sekele ya kufa ya nkondo Tshisekedi wa Mulumba yo livre na otato simbeola maboko soko boy ko démissionner na exposer yango na ko peso ka ba attention pour nazana vino mobimba na maboko pe histoire o mingi ba ebite mais na océan ba ko yeba yango totala bongo to sokisa epe bolingo baiko ta concession na bambaza banai kozwa baba na bango yango o directeur na bango yewana o enseignant na bango a maîtresse madame o ba élève bango wana o ba maître na bango enseignant na bango tu omode bavandi na baba na bango mosa otindaka basa yango wana esalemi me yokoka te yozanga obongi fo bakisa mosusu yango wana directeur na bango ye bade pe yoza maloba koloba tokopasa be merci et pas député nani honorable ale bolojwa na don oyo asali a continuer misala na ye bongo tokoyeba na 2023 ok merci bongo maître oki oloba tokobakisa yo makambo te nabaya kobakisa eza te ezopesa ye kaka molende yake yakoba na misala na ye epesi biso esengo makasi ok eloko tunaki yango mwa kasi oalinga loba nani omoni boni na makambo ya ekole na makambo ya ba basali boni
Baba ekokite baba monki abakitia biso baba to sepeka ode aseli biso. OK, bon mo susa OK bakisi. Ta ba yona yo bon kono wi ko ba do. Nana giolo. Ba ma roba ne ko ko ta bo. Tupate ka felicitation kwa aseli biso baba e baba monki ata ya biso kala musaba biso to sepende ngata biso baba. OK, papa honorable aussi okinde makambo tu basi ba lobi. Yango wana mais Bao de kaika baba ekokite ta kaka ki école mobima mais baba mukebwe et aussi bana bana mosuku tu ba ete po place ko vendre des athées des élèves mais ba muke Bandeko Balandi, vraiment merci encore une fois. Honorable Alain Bolodja, on a la benga kapambate. Bandeko Bole kala kosunga boyo kimbela wala ba beta ki penza na nzela au séance de la presse balobi ete to sunga bango po ete baba ezali muke. Bandeko langai bolemba bisote. Bolemba bisote la sola kala ba misosu na lobi ngala okaka mawa. Pambate sengeli bisoto sombela kabila tampato to tinda kale to banaye ko tinda. Mais sikoyo binonde bokoma ko bokolo biso. Ba bazala bandeko la potote ba ko nyokwama pasi na pasi tala lelo biteo lo ba para bango moko bazoni ko en charge bo finga ki ambongo te tango alobaki hein elongi atabela na lobi kata bakata te boni esengeli nzamba ya ko kata po motema mabe ya Félix eleki esengeli nzamba ya kata likambango po mitema mabe eleki baloba te boni bandeko na ngai bongo nanya ko katela biso likambo soki eza nzambe te po biso moko toza corruptible biso moko lokoso eleki biso moko bomalebo bongo makambo ya boy soki oza congolais okosepela nango yebisanga mwana ya moninga oyo azotanga ndenge wala azozwa mayele mobeko mibale oyo nzambe tate lobi linga moninga lokolo komilingaka kasi soki tolingani te bandeko tokosuka boni yango tokosenga na mwana oyo asali tata na ye mabe ebongo yo akosala onene ekelanto olaka la nkema fakombolona awa ndela sukisi bato mayele bayoki ngai merci encore une fois na bino vraiment bato bolandaka biso lik makanaki na Autriche et rata jamais vraiment merci encore une fois na assistance ya Laetitia petite sœur propre. Merci Nayo, Tracy, ya Laetitia, en tout cas, que Dieu vous bénisse et pas battre balobaki lelo, battre la peine de gagner makamango le kaka. Merci encore une fois na Ndekolanga Désiré Botuna, na Australie, na Maman Elisabeth Botuna, en tout cas encore une fois merci. Bande Konangai, tout ça là, préparatif, il y a le 8 mars, alors Fondation Océan du Congo à marche. Toko za na réunion na biso mercredi, malgré siège mbongo si là on a tokoyeba ka kobeta mbela ndenge tobetaka, mais en tout cas bande ko bozanga te la ko benga bosunga biso pambate mokolo wana tolingi to sensibiliser ba mama to zonga ndenge tozalaki, loboko ezaka moko bozwe ezalite kaka na bilonde toyeba ka kosunga la ndenge to salaka, en tout cas bobenga benga biso po to sala makambo. Merci encore une fois na yangande ko en tout cas wana na tanga ka ete ata botuninga na kofungola monoko te po mokileza na makambo ebele balobi na bomba ye pour yende katia motema ya océan de la presse congolaise. Merci na Célestine na France na onyo soso sala. Merci encore une fois papa Ale Bolodja mwana mayele honorable moto o esengeli to sunga pour la musala madame sala. Merci l'équipe technique wana moni bongo na sima caméra ezali bongo kabu ya l'impuissant. On n'échange pas l'équipe qui gagne. Merci à notre coordonnateur Dacosta Mundele El Campo Dieu ne m'a jamais. Merci à notre réalisateur Judeka Adorateur. Merci encore une fois la Pape Dieu, directeur recherche stratégique. Et merci Nassango Mokonzi, Parabebiso Abiso, pasteur Didier Lompingana, la gloire de l'éternel Mobimba. Merci à mon ami de tous les temps, Junolo. Soit que Dieu vous bénisse. Quand on a la lobby, tout bien à la Félix. Et cause la malade Félix a quitté Mboka Opo, Ayeko Boma. Kassi, qui est le vrai assassin, il a fait ce qu'il y a à Moulomba. Ayebad. Azam Sekade. Bon, ça l'a branché. Beaucoup et bientôt.